Shalom na bana nzambe nyonso de partout sika bozwami sika nzambe ya lola apambola bino. Abonnez-vous massivement, partagez, commentez et likez. Siki ete faveur ya nzambe ezala likolo na bino. Bandeko chaîne na biso ezali mpona lokumu ya nzambe. Mwana nzambe, serviteur de Dieu, servante de Dieu, de partout sika ozali, s'abonner, partager, commenter. Soki nzambe apesi message na moko na biso ya corps du Christ, il faut tous un message wana, tous se soutenir et ko partager en haut. On a ko modifier et ko partager les sous et un message au nzamba pesi na maman na biso Fatou. Je te salue la servante de Dieu maman Fatou. Si que nzambe ya lola apambola yo. Pe nzamba protéger libota na yo pe couple na yo. Faveur nzambe za la likolo ya vie na yo pe nzambe a utiliser yo. Maman Nabiso Fatou a dit message qui vient de la part de Dieu. Message oyo etalisami na bande qu'on a biso ya mibali. 52 balondo sécurité à Fali Ipupa na Edi Badiata mutu oyo azana pona marketing ya groupe ya Fali Ipupa. Ici kaka nzamba pesa ki message. Bien aimé, nalobaka le son de la tempête a déjà sonné. Répondez-vous car Jésus-Christ revient bientôt. Et rien ne se cache avec le temps. Et là, comme côté et bata makanase à moi oyo. Amos chapitre 3 verset 7. La Bible nous dit ceci. Dieu ne fait rien sans pourtant révéler ce secret à ses serviteurs, les prophètes. Et zanelo comme côté nzamba salaka. Sans pourtant qu'on révèle secret naïe, na basali naïe banani basakoli. Et l'esprit de Dieu, où est tambola qui na katianda ku ya maman Fatou, pour na ko révéler misala ya batu oyo bazalaka proche, ya ba musicien profond, nini oyo basalaka, misala na bango ezalaka nini, utilité na bango nzinga na ba musicien ezalaka nini. Et l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, akendaki ko révéler maman Fatou pona ko lakisa ye nini oyo misala ba rapprocher batu oyo bazaka nzinga na ba musicien basalaka. Maman Fatou alobi a vu message qui vient de la part de Dieu comme on a fallu Edi Badiata na 52 balondo bazo manipuler mutuka. Et pendant que babanda ko manipuler mutuka wana mutuka ne bandaki ko sala ba incendie pe ezoboma batu. Et tango azokebisa batu ke bokeba mutuka eboma batu. Mutuka wana ba manipuler yango na direction ya maman na biso Fatou. Et maman Fatou alobi na vision na ye akomaki na sima mukongo ya Edi Badiata na 52 balondo ya koyebisa bango ke mutuka oyo bozo manipuler ezoboma batu. Et ko boma bino pe un jour. Apesi bango message. Alors, pendant que tolalaka, lorsque tomonaka, maloba nyonso tolobaka na se ndoto et dépendaka na biso te. C'est le Saint-Esprit akomaka ko diriger esprit na biso pe âme na biso. Pendant que tolalaka, ezalaka biso te. Maloba nyonso tolobaka. Oh, maman Fatou ayebisi bango mutuk non, ezaka maman Fatou te. Maman Fatou azaka utilisé de la part du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, répentez-vous. Répentez-vous. Parce que le temps ne plus. Le temps ne plus. Jésus-Christ revient bientôt. Et après ça qui va mon message wana. Et dit badiata na 52 balondo. Bien-aimés, monde aba musicien, et un monde moko satanique. Monde aba musicien, et un monde moko ya sacrifice. Mutu moko te azaka attaché à président qui ngani na monde de musique, sans pourtant azala coupable ya sanguinaire. Ce sont des sanguinaires. Ba succès ba musicien belé, et ça ba succès à makila. Et la servante de Dieu Fatou alobi ayebite ke monde de musique ba rapprocher, ba attacher ba musicien bazalaka bongo. Oui, ezalaka bongo. La servante Fatou ezalaka bongo. Monde de musique sans sacrifice, visibilité kozalate. Monde de musique orchestre mobimba, il faut contribuer
na succès ya groupe, na succès ya album. Soki musicien alingi abimisa album, ye moko leader aza na sacrifice na ye oyo il faut apesa par rapport ya album wana, par rapport ya vente, par rapport ya succès, envoûtement bato il faut babina, il faut détruire ba vie ya bato. Bato ya sécurité na ye pe baza na sacrifice oyo il faut basala. Mutu ya marketing aza na sacrifice na ye oyo il faut asala. Monde ya musique ezalaka bongo, ezala ba danseuse. Yango defo komona ba danse ba musicien tokoti maki wana bakotaka ezalaka maki moko ya monde ya molili. Itika kani bakendaka ko préparer mabe oyo kosalema na kati ya banzembo na bango, oyo kosalema ba sacrifice, bako se préparer, bazalaka na ba prière o bango basalaka, na ba discipline o bango ba exécutaka pour album na bango. Alors yo mutozo landanga, Jésus-Christ revient bientôt. Okomona musicien o porte-parole na ye atika kaete amemaki na photo na monde ya musique. Soki oza sécurité, oza attaché ya leader moko boye ayeba na influence monde, yo oza attaché nous a porte-parole na ye, okoki kozala pamba te. Soko moni leader comme ma musicien wana tikalaka te. C'est que musicien wana asalaka ba sacrifice ya makasi. Musicien wana azana ba sacrifice oyo apesaka pona leader a s'attacher na ye. Na kati ya monde ba musicien, il n'y a rien pour rien. Ezala ba danseuse, ezala guitariste, ezala o mutu ya sécurité, o batu na ye ya makasi, o banani, bango nyonso bazalaka na nzungu ya bonganga pe ya bondoki. Na yo kaka pasi ezala batu mosusu balobi nga mama na nganda kenda kotika nga ki danseuse. Ba parents o batika bana na bango bana ki danseuse. Eza ba parents o bateka bana na bango pe ba sacrifier bango. Yo muto sepelaka mwana nga za la danseuse. Eza monde moko ya sacrifice. Leader ya musique akoki ko banda ko tambola na musicien ba mboka nyonso te 100% que musicien wana azala na part na ya sacrifice. Na monde ya musique soko pesaka sacrifice te, leader a okende na yo nulle part. Na monde ya musique soko pesaka makila te, leader a okende na yo nulle part. Et laisse-moi vous dire, bana nyonso oyo babotama na kati ya via ba musicien nyonso toyokaka basala bakombo, ba ame ya bana na déjà ezalaka vendu na ténèbres. Soki kozala na mwana moko bien mibale o bakotelema na vie de prière, bakozala rejeté pa papa na bango. O comprendre, mais papa n'est star. Mais nini na kipara mwana ote, yebaki mwana naza mise na part. C'est kaza mwana moko nzamba bimisi pour un jour a sauver libota ya musicien wana. Na monde ya musique, oh Sankara, abonga kaka boete. Monde ya musique, il n'y a rien pour rien. Monde ya musique, eloko ya ofele ezalaka te. Bino nyonso, il faut participer na succès ya mouvement. Bino nyonso, il faut participer na succès ya mouvement. Ceux qui participent à te, on comprend que les musiciens moko garde du corps membre, aoumeli, mais leader à qui pas été. Faut constater que babeta ke diabo, yango leader à qui pas été. Et ça parce que, à petit sacrifice, et ça parce que, abomi bakité, moyen leader, a memaye au-delà, et ça te. Monde à musique, et ça lié, te lié banate. Monde la musique, il faut chapeauer bana. Succès nyonso eza na prix nango a payer. Stabilité nyonso na monde la musique, eza na dimension ya sacrifice na yango. Et kobosa na te, Fally Ipupa, aza na nzembo nini pour le moment ezo régner na kati ya Congo. Ayembi 207. Et la servante si pas toi l'autre nini. Saint-Esprit a memie pour na kolakisa et nini ezoboma bato.
eza mutuka lider ye moko aza na kati ya nzembo oyo eza dessin c nzambe arevele servante patu mutuka ezozala manipule na 52 balondo na edi badiata ezoboma pe bato bien aimé avant ya kobima il faut kozwa carton ya kobondela ya kotika nzela na yo na maboko ya Jésus-Christ ya kosenga le marque de Jésus-Christ ezala na kati ya vie na yo ba ange bazala ba chauffeur na yo que le Saint-Esprit a orienté na nzela pose à la sacrifice ya succès ya banzembo profondité ose à la sacrifice ya ténèbres te kokufa na liwa ya sacrifice te bien aimé ces derniers temps na kati ya politique na kati ya musique en tout cas sacrifice ezosengama makasi na 2025 mpona kosacrifier diable aza na besoin ya makila ya bato. Alors il faut avoir une vue de prière et marcher dans la crainte de Dieu. Totambola na kati ya kobanga nzambe kosenga le marque de Jésus-Christ de Nazareth liwa ya sacrifice ezala mpona yo te. Bamusicien bose réponse tokolanda video na otiela bino video ya mama Fatou bolanda ndenge nini apesaki message oyo azwaki de la part de Dieu oyo nzambe arevelaki misala ya bato bazalaka na entourage ya balider. C'est parti avec la vidéo et tokozonga nsima mpona kocontinue émission na biso. Avec le temps, rien ne se cache. C'est parti avec la régie. Seigneur Jésus-Christ, Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, message Onzamba Pessi, eza pour l'entourage à Fali, et dit Badiata, Pena B52. Gloire au Seigneur, Zamba Zwalukum Pete Azali Nzambe. Mais bien aimé, Nato Sika Netinda Nzambe, Makambo Nzamba Ibina Kotalisa. Et lelo na butu na lali, nazozwa o ezali vision, et na kati na vision, na moni B52, na edi badiata, batelemi et voiture moko ezalaki liboso na bango, et bango babandaki ko manipuler o ezali voiture wana. Voiture wana mutu babandaki ko memango te, mais bango ne mutu babandaki ko manipuler ngo na maboko me bien aimé. Mutu azalaki na kati te, mutu pa bandaki ko memango te. Maman na moni voiture ngo e démarrer et que et touti batu bakufi me bien aimé. Et tango na moni na iso ngabi voiture na bino ebomi batu. Voiture na bino touti batu. Et bazui voiture ngo siko batindiki ngo direction na nga côté na zalaki e koma kolanda biso. Me bien aimé na batu nyonso to zalaki na nga na komisa ngo kima voiture ezo landa batu bo kima ezo boma batu. Et batu bakimi ngape na kimi na balukeli bango siko na ndenga mukongo na ye na telemi ngabi voiture na bino o ezo boma batu. Mais boyeba ke ndenge ezo boma batu eko boma pe bino moko. Na kati na vision na bandi koloba na bango ba moko B52 na edi badiata me bien aimé ba ebisinga balobi te koloba na biso bongo te ke koboma pe biso to obéir kaka orchestre sengi sacrifice il faut siko to peso ezali sacrifice orchestre sengi makila il faut to pesa o ezali makila yango moni to sacrifier bato moni wana yango moni to sacrifier bango pona orchestre biso to sali eloko te mais bien aimé na komisiko ko belela bato na nzela na zo ba bokima voiture wana ezo boma bato bokima ba moko na ye na lamuki na zalaki na pongi mais bien aimé tangu na lamuki et message oyo esalaki nga pasi etungisaki nga komona ke musique ke ekoki pe ko sacrifier ekoki pe ko sengo ezali sacrifice orchestre ekoki pe ko sengo ezali sacrifice mais bien aimé nazalaki étonné et na eza eloko oyo nayebi yango te ke existaka ke orchestre ekoki ko senga pe entourage o ezali sacrifice nayebi kaka ba président ba chef d'orchestre même tu ba pesaka o ezali mbeka mais ya ke ko senga o ezali orchestre mais bien aimé eza première fois ndenge nzambe ayebi na kotalisa na kati na vision et tango na lamuki na bondele pa na nzambe na lobi Seigneur na makambo tali sikolo pesango ezali discernement zala na bana na o bazali ba innocent na makambo protéger bango tika ite kufa oyo yawe oyo bazolinga ba sacrifier ba innocent ezongela bango moko na ba foyer na bango na bandako na bango
Mais bien aimé nasisi kobondela et Saint-Esprit abandi kolobalanga mwana nanga makambo na tradition eza mbonge oyo elingi ya na kati ya orchestre ya Fally. Ezali mbonge oyo elingi ya na kati na orchestre ya Fally. Orchestre ya Fally ezosenga siko oyo ezali makila. Mais bien aimé Saint-Esprit abandi kolobalanga tango nazobondela. Saint-Esprit abandi kopesanga oyo ezali discernement kolobalanga. Que Fally Ipupa apesaki déjà oyo ezali sacrifice na ye. Sikoyo ekomi tour ya orchestre epesa pe oyo ezali sacrifice. Mais bien aimé dans le Seigneur, et Seigneur na biso toyeba ba président ebele ya ba orchestre ba musicien profane o boyebi ebele ba sacrifier ba vie ya bana na bango. Mais bien aimé ebele ba sacrifier ba vie ya bana na bango. Bandeko langa nazoyeba lisusu ezate ke koyina o ezali artiste mais ezali message o nzamba yebi na kopesa. Mais bien aimé nga nazalaka tango na bongoli motema te na bandai kolinga banzembo ya mokili kosiyembaka kobinaka e nazalaki nazokenda nanga église mais nayoka nanga banzembo wana mais mikolo mosusu nalala wana mais j'espère que bolandi message ya mama Fatou ndenge apeseli oyo azwaki de la part de Dieu. Bien aimé, bino bato bosalaka makambo na ndenge ya kuku. Savez-vous que nzamba zana ba sentinelle na ye oyo apesaka message à tout moment pour na éveiller conscience ya bana nzambe. J'espère que bolandi bino moko ndenge nini apesi message amona déjà message mosusu Fally Ipupa azobwaka ba mai na kati ya ebale. Azobwaka ba maki na kati ya ebale. Et maki biso sotoyebi soko zobwaka na ebale elakisaka bana. Musicien mon côté à koloba te ke nga bana nanga na protéger te parce que diable il faut senga o eza pas si pona yo il faut opese bana il faut sacrifier bana na yo yo mona bana ba musicien belé bakufaka ba mort moko subite misusu mitu esala raté misusu soki aza mwasi aza na kindumba ya makasi aza na légèreté parce que ba âme na bango ezalaka déjà vendu. Alors, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Tous à la vie des prières, tout à la vie à sanctification. En tout cas, namukola lelo message ezalaki bongo. Pour un message oyo nzamba pesa ki na mama Fatou. Biso pe to ti yango lisusu to tomboli yango. Topesi yango lisusu makasi tozo évangéliser kaka wana toza wana soudé mpona mosala ya nzambe tose soutenaka na ba oyo baza vrai parce que ces derniers temps bato ebele baza ya kobeba bible ezoloba na Matthieu bakoya ebele balobi ngai nde me bango nyonso wana nayebi bango te. Alors tose soutenaka na ba oyo bapesaka ba message vrai qui vient de la part de Dieu. On a un message ya Fally Ipupa na 2022 nzamba kisanga liwa ya Fally Ipupa ndenge nini ekozala na 2022 bien aimé nazwa message ya Fally Ipupa ebalakisaki ngai ebembene na mort ya cinquantenaire ezalaki vraiment dei moko international. Bien aimé dans le Seigneur, repentez-vous, tout se repentir nyonso eza pamba après vie oyo toza na vie mosusu il faut que vivre na monde des esprits et là c'est éternellement. Alors ce que bongisi na nzambe awa te moyo bongisa na ye na monde wana eza te. Soki nzambe azongisi nde tokutani na prochain numéro na ba message ya sika oyo ekoya de la part du Saint-Esprit na ba actualité ya sika. Abonnez-vous massivement et que mon Dieu vous bénisse. Bye et à la prochaine.